par rapport à toujours vivre le bien tufi bilile le kamalo bana ebele toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote na bino esengweza toujours na ngambu na biso po toyobi ke boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube na bino DMTV oyo ememelaka bino masolo ya actualité mais to proposaka na bino pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité sur ba faits sociaux na ba réalité ndenge ka tozokutana nango et pa na biso ba congolais boyebi ke na RDC atolobaka botama congolo yo ka abilengi boyebi kaka RDC loka makasi yemba ajibe empiana donc makamuzanga nangote alors lelo tozo partager na bino moi sujet moko par rapport à réaction ya monko ya ba pasteur o ya yebani makasi na mboka na biso ya zali membre ya ACK ya évêque Pascal Mukuna mais ya dirijaka église ACK je pense na commune ya Kinshasa to Barombo soki na bosanité ezali pasteur voici l'homme lors d'une de ses prédications à Yemwa Kotomboka évidemment ezalaki kaka ezateka vandeleka sujet wana mais ezali moko ya ba matero azwaki na moment où azali ko sala prédication na yepe pasteur ayoki kanda tala ke pasteur a komiti na niveau a fiotola po epesi kanda yango contre banani ba mama ya Londres bon ba mama ya Londres c'est une façon de parler je pense que plus globalement ezali ba mama o ya poto lolenge bango bazali ko se comporter mingi na foyer na bango comité na niveau ya kopesa pasteur voici l'homme kanda ya on a lingi to partager na bino mo réflexion moke sur makambango parce que ezab moko ya ba réalité o tozo kutana nango na communauté na biso communauté congolaise soki ba comportement oyo eza décrié par pasteur voici l'homme ekoki ko salema awate na mboka mais mingi à l'étranger ezali ko salema pour nini ouverture wana eza ko pesa mela ba mama bakoka ko se comporter lolenge wana libanda ya mboka alors que bakoki ko se comporter modèle wana te nalingi na proposer bino bolandana no pasteur voici l'homme yemoko boyoka nini alobaki et bon on a sima tozonga to kabola makanisi par rapport na sujet wana je rappelle que boza kolanda chaîne YouTube na bino DMTV soko zana no abonné tende konanga s'il vous plaît mi abonné na chaîne oyo ko bossa na pété ko activer notification et ko apparaître juste nanzela ya cloche oyo bo moni ko bima tango s'abonner yango nde ko permettre d'activer notification cliquez dessus et au rater les sous-soutés ma prochaine vidéo te remettre en ligne alors suivant pasteur voici l'homme nous nous retrouvons tout de suite après moi ça comme ko gifler mobali baloba te pona nini po bofanyela Londres o gifla mbali po yo koko na bino betaka koko na bino mobali mais kaka bilo kwana ukuzwa jugement par exemple dimanche kangi kitamba la église na Manchester tena siliki to église zokende na kokufa mutoko loba zate moi ça comme ko gifler mobali baloba te pona nini po bofanyela Londres o gifla mbali po yo koko na bino betaka koko na bino mobali mais kaka bilo kwana ukuzwa jugement par exemple dimanche kangi kitamba la église na Manchester tena siliki to église zokende na kokufa mutoko loba zate. Voilà, nous sommes de retour. Boti Kolandawana, pasteur voici l'homme, lors d'une de ses prédications, Boki Nenga Lobby, à Télémeli Mingi Bamama à Londres, Nalobaka qui ont des échantillons au Yazu, mais le comportement au Yazu décrié, Bolandi est très bien, les alliés comportement, il y a Bamama et Belé, en dehors, il y a République démocratique du Congo, surtout na Bamboka, au Yubasel, rappelena, droit de l'homme, Bobi que moi si, Azana place, Moko Yakosakanate, Yende, Azali Bosso à Mobile, Yokoiko, Komeka,
ko tambu sa moi sinde biso tambu la ka te oza mobali macho ndenge la wana nga l'âme de la maison, la femme au foyer. Non, kuna peneza la ka bongo te moi si ye aza un peu na ba avantage et donc ba comment ça le la ngona ndenge moko mabe ozomo la ke maman aza ko chiffler na ye mobali boye sans que mobali ko ka réagir parce que celui ba bengele police aye wana oza na problème oya oza 100 mètres les comme na 100 mètres wana ko bomayo et peut-être même que na bana na omoko banda ko mona bango lisusu te alors que peut-être que zo travailler bazo kataka au pension ya bana wana à la source. Donc tout ça eza ba réalité oyo ba congolais oyo ba koli na culture wana te baza okutana nango na mikili ya bapaya pe eza ko pesa pasi ebele basala pe ba AVC bongo ebele bakufa pe modèle wana. Alors pasteur en tant que berger, en tant que homme de Dieu ayebi pe culture nini obiso to uti nango ayebi pe nini nzamba sala makambu aza ko telemela ba comportement wana ovani na ndaku yo mama ya Londres yo jiflaka mobali et puis dimanche yo wana ozui mutuka na yo okei na Manchester boyebi ke finale ya Champions League tozana ba équipe mibale ya Angleterre oyo kokutana moko ya Manchester moko ya Londres do ya Londres za Chelsea ya Manchester City tant pasteur le bimbal moko moi si ya mama ya Londres a gifle mobali ake église na Manchester rappeler ngai finale ya Champions League mbala moko parce que Londres na Manchester nde ekokutana lors ya finale wana bomoni pasteur ayoki tellement kanda ka fioto lui-même na ko fiotola alors bi pena kete na siliki donc à sepelité je pense que bango ba pasteur bazali na musala munene ya kosala surtout ba pasteur o batea kana poto et même yemoko voici l'homme parce que a voyage à kendaka na Europe à kendaka na États-Unis souvent à kendaka côté et je crois que ezali kaka na ba mate na nzela ya losambo nde ba maman bakoye bako gérer moi moke différence ya culture wana entre mboka na biso na ba mboka ya bapaya wana koyeba kotia papa na esika na ye bien évidemment papa pe sengela ye bako prendre soin na famille na ye ko prendre soin na mwasi na ye ezala pe na baki yanke salité to nde to mona kana mboka na biso donc mwasi akomi lokolo objet moko boye avanda ka wana kaka pour que akoka ko servir yo soit na mbetu soit alambela ka yo kaka mukili alelo zapeli susu bongo te les choses ont tellement évolué ezo sala ke foyer et sengele kumba mana deux personnes maman za ko sala papa ezo sala boza ko gérer ngobino mbale bino nyo surtout nde boza ko tambusa à foyer parce que réalité mukili alelo si vous voulez survivre et sengele makambo tambola bongo mais il est vrai que biso to koli na culture mususu komona ba mama ebelo baza ko se comporter lo lenge wana parce que tout simplement à se retrouver na Londres, à se retrouver na États-Unis, à se retrouver na Belgique, à se retrouver na Allemagne, à se retrouver na France, c'est pas iwapi bango baza la culture na bango misusu. Je donne un exemple, moi n'était pas na biso neti culture on a comment na moi si azo filmer bako cataloguer au kaka kioza filmoko légère hein mais pourtant ko fumer so mbala ko ko fumer moi si pas ko ki na ko fumer nde tozo mona ngona mikili ya bapaya mais pas na biso ba mona oka moi si moko neti ka kondre moi mutu eza pena bien te za nango ka likambi ya culture mona loko wana eza ya biso te to mesa na biso nango te donc to mi kotsa pena nango te alors ba maman baza ko mi kotsa modèle wana pour que ba nyokola ba mibali na bango ezali vraiment elengite zo sala pe vraiment kitoko te pe zo sala honneur na bango te. Je pense que yango wana nde esali pasteur pasibo pasteur azape conservateur hein. Il est vrai que pasteur non seulement azali pe congolais oyo na culture na biso en général makambo zo sala malolenge ba maman na ba okumbela te. Il faut dire que pasteur azape moluba to yebi que na culture luba mobali azali ne sika na epenza ya ki mobali et que maman azali ne sika na ya ki bo maman komona que maman akopesa respect makasi ta mususu eska papa azali maman za kopusa na te mais na poto botambola modèle wana te sengeli kune komi mboka ya liberté pa iwapi maman azali na liberté makasi kolekana yo mobali parce que la loi protège les plus faibles. On considère qu'une femme est un être faible après bana ezali maman et donc yeba opesa ba privilège contrairement na yo. Alors certaines utilisent ces privilèges là pour faire souffrir les sous mibali en fin de compte hein, et comme si sous mobali beaucoup plus faible que na yemo comme aussi yango mobali a comme lokola moto bakangi basinga batiki siko mona moka mukabeta kana ye makofi et tout ça. Malheureusement ce sont les réalités à ba culture okuna. Je ne pense pas que na Afrique awa tokoki ko koyaka ko komatina ba niveau wana sengeli peto ba ko préserver culture na biso africaine bien entendu. Donc voilà, moi les solo tonga to partager na bino sur ce fait de société parce qu'effectivement les affaires à société ezali moko ya ba réalité o biso ba congolais tout ça okutana nango na ba communauté na biso. Je pense que bino bato bozolanda biso surtout so bozali à diaspora. Je crois que beaucoup
tokoki même ko bakisela biso le sous moi pilipili na sujet au todi ko bimisa na réaction il y a pasteur voici l'homme ndenge boki a lobi wana parce que ça ba réalité boyebi très bien o bozali ko vivre na ba différents pays o bozali d'ailleurs toko sepela toko ka kotanga ba commentaire na bino nde boloba nous pouvons peut-être nous tromper bino boko isusu ko talisa biso ba réalité pena o bino boza ko vivre selon chaque pays pa yoapi bozoami merci na bino batu bolandi biso soki bo sepeli botikela biso moi like hein et aussi biso bien mingi et merci aussi à partager na biso je l'ai dit hein en commentaire ezali opinion na bino ko sa pe malam mingi bomi abonné pe na chaîne DMTV si oza muto asika na chaîne oyo okotia wa kaka na sujet oyo ko hésiter te komi abonné ko sa pe biso bien to compter yo parmi ba abonné na biso baza très cher pour na biso et surtout ko bossa na pété ko activer cloche ya notification ko cliquer kaka na petite cloche ngo ko mone ko apparaître dès qu'on abonné pour ko permettre yo ora tagalisu te ba prochaine vidéo to ko mettre en ligne pour na abino awa. En tout cas merci encore une fois na quelques minutes yo to partager na bino par rapport à sujet que nous espérons et intéresser bino au Penza et bien sûr hein, avec espoir bien entendu à qu'on retrouver bino lors d'un prochain sujet si Dieu nous prête vie. En attendant en tout cas portez-vous bien et DMTV votre chaîne YouTube vous dit au revoir et à très bientôt.